tous les branchés de Marinon Zebo TV, Balobi, gouverneur à Bosani, secteur éducation. Papa éducation dans la vie so yo moni ni bona oubli wana to ezaka avion wa chango la côté. Non, ils ont inquiétude vraiment makasi, hein, parce que ce côté du secteur il y a éducation, et un secteur moko clé, tout comme secteur il y a santé. Quand bien même il y a des commissaires là-bas, mais en tout cas, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ont inquiété Bisso parce que c'est un défi pour lui. Mais comment défi, ils ont déjà l'inquiétude, mais bon, nous espérons que va trouver des solutions justement pour lui, mes amis. Bon, ça va trouver solution. Non, en tout cas, il faut pas trouver solution parce que si on va trouver solution, vous allez obligé, c'est une obligation pour eux. Il a retrouvé solution. Ouais. C'est Gayo Lobini. Donc, excellence qui bande à la gouverneur province balingier basepela prévenir qui arrivé d'ailleurs pour tout nyonso basepela qui d'ailleurs bataki bataki mandala bataki makuta mais to komi na tango aye ko bimisa gouvernement d'ailleurs to sepelité na komona ki bimisi ba ministère nyonso mais ministère de l'éducation ezati et puis ministère de la santé baketi yango na safe fallait la mutu mais baketi yango na moi safe. Pour tout minimiser, il n'y a pas commissaire, non. Tout minimiser en outil. Mais on a essayé. Mais le ministère de l'éducation, ils ont dit, en tout cas, pas ça obligé. Et tant qu'il n'y a pas de fonds de la pas ça obligé, il y a beaucoup de ça. Et pas nous qui avons payé ici dans l'angle. Ceux qui peuvent avoir 21, mais pas déjà 21. C'est 20. 11 ministres, 10 commissaires, 2 secrétaires généraux. C'est déjà costaud. C'est-à-dire, mais litanie il y a un commissaire attend vraiment que oui pour la cohésion cohésion mouvement pour il y a un ministère sensible aux essentiels on peut ça pas battre bazana maîtrise il y a juste des coutumes congoté hein. C'est-à-dire là, on n'est pas tribal, mais au ministère, il y a intérieur. Pas excellence, papier mambo. Affaire coutumière. Affaire coutumière. Non, même pas conseiller, vraiment, on ne peut pas dire la bien. Déjà, vraiment, j'avais beaucoup d'espoir d'arriver à excellence qui va la sortie à gouvernement, je commence à avoir un peu de doute. Hein, parce que voilà, l'équipe, on a le costaud. Province, les autres, ça convient pour la prise en charge. Il y a pas de news. Mais côté Moussou, l'obligation, il y a un voilà tout le ballon. Asano idée bureau costaud, ministre belé. Province ces autres ça combien? Est-ce que si il y a peuple d'abord et qu'on a l'ango, dans le gouvernement c'est ndenge ni. Le peuple d'abord apparemment pour retrouver au risque de mon amour c'est parce que chaque jour c'est ce que dans l'équipe gouvernementale. Non, la population s'est retrouvée. On s'est retrouvé. Bon, le programme des accès à trois priorités. Certainement, l'Olenga Kaboli le ministère. Kaboli gâteau. Et puis exclusion du territoire à Lukula. Exact. Territoire à Lukula s'est retrouvé dans un gâteau. Or, il y a une cohésion nationale par rapport à la cohésion provinciale. Maintenant, exclusion wana. Non, n'est-ce pas Justin Lemba, n'a pas tout là-bas. Mon coin, il y a Patriarche Mbachimbacha, il y a Bienanga Roger Mwaka. Alors, on va battre là-bas. Donc, au senti qu'on a bango, ils ont vraiment été. Alors, tout le monde est ticket, par exemple, il y a sénateur Roli, il y a Roger Mwaka. Parce qu'il y a excellence Kabango, format qui ticket na bango. On a vu que non. Petit gâteau, galette, il y a
Galès vient na biso kabangu vient na biso kotia lukula. Mais Gabon, on qui peut trop. Si tu as ta place, on a fait mais il faut pas mettre un problème, mais il fallait partage équitable. Et tout ça qui on a 10 territoires, on a 2 villes. Il faudra prendre en compte. Et on va nous ça la personne nous on a 10 ministres, on a 2 commissaires. Et maintenant, et qui n'a pas belé on a mais nous allons pas nous soutenir. Soit nous sommes là. Batundi fort donc bien laisser territoire na ye. Après si bango de baza na question parce que la 3 ministères na bureau pe bazali. Mais côté wana exclusion wana est-ce que ako réparer yango ndenge nini au nom ya cohésion provinciale. OK, zenge to zonge pa na yo lelo lukala les ministères. Vous souhaitez nini pour na ministre Sika? Ah bon, en tout cas, d'abord on a nous biso local loi de CPL donc moto moko te akolobaki a CPL ti nous en a des députés tout comme sur la ministre moko bien que ba député ngo ba sala bango rien donc bien que ba sala eloko tie mais tout comme sur la ministre moko biso non c'est que je pose un peu ministre ça sert à rien donc ba député ba ça non mais ba député ba sala ba sali parking c'est que ba tongi parking ba sala ba pont ba bébé ba sala ah bon ba sala fort peu lukale za na courant bon ndetinga ba député wana depuis le ba député na moni eloko o ba saliti et eloko ande na sepeli nango depuis ba bandi mandat na bango wana eloko na sepeli nango ndenge ba péché Mr. Mark Oyo azalaki asa parlementaire ya Blaise Nyaumba ba PG akomi ministre yango de ce pays nango mais na nyonso de bandaki bazo sala eloko ke ya monto to lobi 2023 ba foti kwenda ba OK ouais ba kolongwa papa ntie miyebisa biso lelo enseignant akomi ministre bozela nini kuna. Bon, toujours qu'on s'attendre dans Makambo Ebele parce que Yango Monaki, tout ces pays-là qui vraiment makasi parce que nous avons maintenant un collègue enseignant devenu aujourd'hui Excellence. Donc, Excellence, Mr. Mac, voilà. Excellence. Excellence. Merci beaucoup vraiment, Mr. Mac. Et c'est moi, et l'autre chose, c'est là, ils pour naïe, ils ont quoi dit secteur n'ingéza parce que secteur et éducation, ils ont secteur. Il y a dans la mine, transport. Secteur et mine transport. Et connaissant d'abord ses atouts, c'est vraiment un jeune bien compétent. Dans ma compétence naïe, je veux dire que c'est un homme sérieux. La sérieuxité, il fera aussi de très bonnes choses justement pour que les la bénéfique, non pas seulement la population locale, mais plutôt dans province, c'est à Congo central. Donc, des très bonnes choses, Excellence. Nous sommes là, nous vous soutenons et j'allais aussi, je ne manquerai pas de dire un petit mot à honorable Pépé Mboukou, honorable Blaise, la collaboration, et c'est cette collaboration que nous voulons. Parce que le cas là, il faut vraiment dans l'aspect ghetto. Pour que comme vraiment un milieu très fort. Donc voilà un peu. C'est bon. On trouve ça là, il y a parking. Basala parking, basala parking, mais na parking ngo na moneka il fallait me trouver tele bawana, mais na moneka te biloko. Basambisa ki batu wana, na ndenge gouverneur ayaki. C'est biloko na moni wana et tele maki. Mais sunga batu peti. Non, sunga batu basala ki yango te po basala mitingi. Basalaki yango te po basambisela batu wana basalaki yango po babo parking awa bamituweke na hotel makuna mama ngai biso nga nazala chap na bien pena babo na bien nga nazala na ba konta silu ba kite moko mbongo oye bimi na parking wana soko tungata 3 parking facile déjà mais c'est parking c'est là te mais ba peso ba preuve te ba lobaka na munoko les paroles s'envolent les écrits de ça suivre les vieux kwansambu lelo mutuna yo. Excellence, Olobini Pole. Bien. Excellence, Mr. Mike. Excellence. Excellence. Toujours encourager, toujours soutenir, surtout que c'est vraiment dans la NSCC, dans le cadre chargé de la direction de la média. Donc, pour nous, c'est une fierté. L'un de nous, de l'on a ministre Excellence,
na kati ya province ezosala kino local comme lokolo mpe na kamwa ghetto ekoma kota mpe na concert ya baministre concert ya politique na niveau ya Congo central puis tosoutenir ye et puis bato wana rigueur na ye wana po oyo toyebeli econtinue babia ozala malili tro te tokomotive yeki bonzambe tro amusile kolege kaka boye tokomotive yo boyiba te ndenge bamosusu bazoyiba bongo bien ale kimia bongo bien toloba nini mpona Blaise Miaoumba oyo ayebi kosala kojoue carte oyo? Ah oui, en tout cas, félicitations à honorable Blaise, parce que c'est ça. On doit les féliciter parce qu'il non, il n'a pas raison, il n'a pas tort aussi. Je voudrais dire que nous sommes là, députés, au Kesa, Oyoto Satandakate, et peut-être Bayako Tonga, Bayako Salabo. Logiquement, ils sont là pour na kozwa makambo na biso ba problème na biso ba kenango na ba assemblée ba traiter yango après avoir traité on recommande na exécutif c'est-à-dire na ba ministre et ba ministre ne ba kosala makambo wana mais lelo et comment presque moi habitude pour na ba député hein donc comment on s'attendre na ba député ba ya ko tonga ba député ba ya ko résoudre ba problème oyo ba ministre ba ko kosala mutunde sikonde ti mystère marque excellence nenga komi wana excellence yende to kozerela yeso ka sali eloko te to koloba excellence yo za na exécutif ofo na kati oti biso moko nde ba congolais ba to kotisa ba député ki il faut tonga pont il faut akabela biso soso il faut akabela biso mapa ba desa biso ba to kotisa siko photo e passé alors lokola to kotisa bango yango bango pe ba bikotisa na bango na biloko wana siko ato ki te moko etant que bango ba mikotisa na makambo wana na kotikalaka kondima bango te ezala Blaise Miaoumba honorable ezala mbuku pepe na lokola oyo biso toselaka basali yango te na kotikalaka kondima bango te tant que bakosala yango. Mais il y a un aspect important, il y a un aspect important faut toyeba un aspect important faut toyeba ndeko trésor au moni nous avons des députés au bazan na souci à population mais imaginez à niveau national bazan au moins plus de 500 députés maintenant ceux qui vous ont 10 députés au bazar vraiment dynamique au bazar représenter vraiment la désidérata de la population 10 contre je crois 400 s'il faut prendre 500 490 est-ce que vraiment c'est possible parce que dans la démocratie tout comme chaque dans la Congo chaque député a sa cour et il faut gérer bien que national na provincial et national bien que national on sait le locoté akosala c'est le national on sait le locoté non marina yem sangana na 5 ans na bango déjà le totika na ine na ndambo yebisa ngai basali non le problème on sait le locoté marina yebisa ngai eza ki moto ya mabe te eza mpe moment ndilulu te ndilo eza te Blaise Miaoumba avie na biso Blaise Miaoumba aza vie oyo na serio na kala ozwaka na palais abilisaka chicken ya danse baaméricain wana nyonso oyebaka place ya Blaise Miaoumba aza vie moko boye oyo acontribue mpe ebele na baconseil banini mais ce qui est vrai ye na mentor na ye ekapeta asalaki bango bazosala rien soki bazosala s'il vous plaît oyo nga nayebi azosala eza ke aokaba bamapa desa bibembe azopesa bamama bamafuta mais liputa eske liputa na mamako te ekopasala mpe mais biso tozela nini yoka s'il vous plaît na lokala tozela nini eloko tozela na lokala awa na bafin oyo biso toinclika mpo badepute bien ke bakosala bango te mais lokola bango bamikotana bango tozela lelo oyo quartier patron babenda biso bacourant ekende ntina sekunga tozela nini tozela badebouchele biso bamazanga oyo ke mpe na mai mbula ebeti mai ekei me tozela nini tozela lelo oyo baide na bango oyo bayaki nango ke naotie parking tozela lelo parking wana ekoma lelo ebanda kosala
mais nyonso wana eloko wana ti lelo yo mon frère ti lelo yo kala mingi ti 2023 kama mbo kuja fufa par contre c'est soni ebisaka lelo yo ba campagne bali ebisaka na je dois vous dire une chose ndeko nanga eloko lobi que tozozela na badepute quartier 3 bamazanga baproblème toza nango tosepela sikoyo na baide na bango ndenge lelo tobandi kozwa sikoyo bana ya lokala baza sikoyo na exécutif non mon frère nebandeli déjà lobaki yango mpe na wana na félicité bango na wana take honorable mbuku siple na ye ake na province mpe nani asa parlementaire na ye akomi lelo oyo na exécutif wana na beti maboko na félicité bango mais batiaka na inani batiaka inani sikoyo yebisaka nanu est ce que na inani wana excellence ministère mark yato est ce que aosala nyonso wana c'est qui moi je voudrais placer un mot là Mr. Mark excellence qui est Azana mine transport et voie de communication c'est-à-dire tout s'attend de dire qu'il y a un bloc belé oyo lukala aozelela eleka na nzela na ye comme réalisation donc c'est-à-dire pas député pas dans tout intérêt ya mener ba plaidoyer ya bien pour réussir et puis on va député va comme dans on va tchalé le ba mener ba plaidoyer non le problème c'est que ba tout mususu baza pour conseil ya oyo bango bazaliti c'est-à-dire député elle déjà se présenter déjà devant bureau ya ministre bongo pour faciliter belé pour ba yambaye mais conception de projet, de plaidoyer, zéro. Aujourd'hui, député national, le mandat, zéro plaidoyer réussi. Donc, on continue à plaidoyer à Silou en athée. Silou a prouvé, c'est vrai, la responsabilité sociétale, a dans ma campagne pour ça là. On a beaucoup de députés qui a bousculé pour ça là. Donc, si la société était consciente, le qu'on a pour faire les canaux, ndenge normal ndenge bayaki kalate 5 ans bazui ba sali collecte ba projet 5 ans ba exécuter yango donc là ba projet no ba kosala même si bousculade ya député za na ngote pas de problème mais to l'amener ba plaidoyer na biso na niveau ya exécutif c'est-à-dire si tu lokala to futa kampaka si tu lokala toujours subir ba effet ya pollution bon zo kende si l'oiseau futa. C'est-à-dire, en revanche, il faut tout le monde, comme moi, empreinte, comme moi, au lieu que tout se focaliser sur le pour nous autres, il faut attaquer pour réaliser le comment pour se focaliser sur la cible. C'est deux zones dans le parking. Si nous, on a pour la réalisation parking, on a parking. C'est vrai, les canisses, il y a bien beaucoup. Honorable. De la mer. Apporter projet ou un le projet on est dans le financement na yeti. Quand on local le fait que non, il était nous financer projet ou c'est-à-dire si nous on a pas 90%. Donc matériel tout. Donc ville la mer à 10%. On peut en main d'œuvre. Mais là si nous a donné le matériel à 2 reprises, c'est-à-dire 90% fois 2. Oh, donc ville la mer à Zoakop. 90% fois 2, mais parking et l'on soit 5 ans. Pour ici là, c'est-à-dire. Mais puis notre société civile, bolo, bakate. Bon, fana la bino kimia. Le londe bolobi. Tiens, de Monique, de Oswa et l'eau, au moni parking on a pour exemple. Eh bon, on a ye, abaki bon na ye. Eh bon na ye, alobaki bon na ye. Ouais, tu m'as dit capita. Eh bon na ye. Bon na ye. On a la souka. Bon na ye. J'ai été associé. Il est financé par la Silou, exécuté par la Fondation beaucoup. Maintenant, bato oyo ba financer et si basilisi ko pesa financement. Non, ba si te pour no ba tie courant te. Bon à bureau na ba financer pété. Bureau a pu ma chère. Ba bureau na ko ba sala. Ici là to sala non numéro pièce contre pièce. OK, donc c'est la pièce contre pièce. Le trésor pour tout ça. Ba ina nzebo po to sukisa. Ngai elo kaka na osenga et pas ya ba député na biso. Blaise Memba déjà aza Nekongo, pardon aza
mwana lukala. Véritable mwana lukala. Véritable mwana lukala. Honorable Mbuku pe akoma mwana lukala. Mais ngana osenga pa honorable Mbuku. Avant 5 ans ici là, atonga ndako kolala ko ya yi. Ndako ya kolala ya yi. Ndako ya kolala. Tata na caméra bien. Na osenga honorable Mbuku avant 5 ans ici là. Atonga na ndako ya yi ya kolala. Na hôtel té. Atonga na ndako kolala. Résidence donc. Résidence. Donc ça na résidence ngolo. Résidence privée. Donc ça na hôtel. Au bon hôtel non Marina, nabi eloko oyo eza ko mbo ko ya moti. Ata moko yebi yango. Vina biso. Na yebi yango te on tolo. Non, oyebi yango. Et esenga ba vina biso déjà beno ki pe honorable base déjà tu m'as parlé na yebi ki rotonga. Na yebi ki rotonga po azane lokala. Yo za po ça. Na ko esko yo na ina na otikali. Honorable Mbuku ata atene ba masanga ote. Ata bongo sina ite mais atu atanda kuneka. Atanda kuneka ya lolo résidence privée ya yi. OK. Honorable Ayoki. Papa pour te succès. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer l'honorable Mboko, l'honorable Blaise et ensuite excellence Mak Matondo. Yato. Voilà. Je voudrais dire une chose. Je sais que Bissoba Congolais tu as un sérieux problème aujourd'hui dans ce sens que tu commis pour comprendre Makambo à travers, dans ce sens que, excusez le terme quand j'ai dit à travers, cela veut dire Moussala ya député Eza Yakoyako Tiapoto ya Courante, Moussala ya député Eza Moussala. Bango soki basala kayango, bango soki basala kayango, c'est pour la bonne wakaka. Juste na cadre ya kosunga population. Tout ça l'ande effort. Même bandeko bazana ba circonscription sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Ce qui biso population to voter ba député et que ba député wana ba bandi ko sala musala na bango ya ko voter ba loi ya ko recommander ba ministre boso ba député on peut bazo siéger na bango te ba voter ba loi. Non, s'il vous plaît, moi je suis Comment se fait-il député honorable Mboukou deux mandats à la restitution na pas vacances parlementaires parce que voilà c'est-à-dire donc profiter na fait ba député ba koki ko profiter na ignorance de la population donc lokola basoki basengi courant yo pe courant boui lokola to futa kampaku na biso mbongo one ko kotsa courant c'est-à-dire bazana tout intérêt ya komema plaidoyer et sika qui des droits pour que ba attente na biso e ba ko se réaliser mais comprenez que des mandats azana assistant parlementaire l'assistant parlementaire c'est-à-dire il faut l'assistant parlementaire il faut restitution ezalaka biso population tozalaka na matière ya kopesaka bango faut bamemaka oleke rapport moko boye parlementaire oyo nona suka boke bokotisa eloko mais bopalpe du droit te eza malamu te c'est-à-dire en plus par restitution po ezalaka parce que matière oyo desiderata oyo ndenge ndeko trazoki tembongo lobeki no batono na fo kure kota bu il faut bayoka ona minoko na biso base ya meme ake asali plaidoyer par rapport à mpako oyo biso to bomba matière wana si ça idée na yo donc voilà makanisi kutu voyez donc il y a una idée mais c'est intéressant. Et le problème c'est quoi? Moi je me suis rendu compte que le problème il y a Congo ezaka kaba dirigeant mais le problème il y a Congo ezaka il y a biso moko mentalité na biso. Est-ce que je peux un peu poser la première des choses? Faut-on considérer que nous élus na biso, représentants na biso dans quel sens? Est-ce que considère comment pour non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis responsable et à Makambo la zone mais dans responsable et à compréhension et à battuté. Je me fais comprendre. Donc cela veut dire quoi? Biso population toza na responsabilité à monene.
je me suis rendu compte que le problème ya Congo ezanga ya ba gouvernant te ya ba politicien te mais problème biso moko ya biso moko population peuple faut to miyeba d'abord soki to miyebi nde to s'attendre na c'est-à-dire makambo ebele to ko loba mais faute de temps moi ya ko développer yango ezate donc nazo compte la bango te mais naza ni pour ba député ni contre bango mais naza katikati et katikati lobi to considérer bango mais tant lobi to considérer bango baza ba bitinda na biso oui considération non considération c'est parce que to pesaki bango responsabilité pour représenter biso na ba mais ba oya sko ko pesa biso compte rendu te to loba te pour to ba banque compte rendu d'abord est-ce que je peux vous poser une question est-ce que oyebi que honorable Pepe Mboukou honorable Blaise il y a eu des moments où ils allaient que nous va bengisi population mais est-ce que to yaka il y a eu population ba lobela bango ni est-ce que biso me population tozala ka ba le volonté wana tozala na ba volonté wana ya ko inviter soit les honorables payés ça va honorable non mais vous avez le plein droit ya ko bengi c'est que honorable il y a ko pesa non même aussi longtemps que yo osa électeur tu peux comprendre non s'il vous plaît papa s'il vous plaît donc c'est très important faut to yeba kango c'est la population makambo babengisaki population wapi population bayina nzebo ngai na nyonso otolobi otolobi nayebi ke bandeko ebele bakote ya biso tozoloba bakaka c'est parce que na souci ya mboka na biso voilà donc tozoloba te toboyi patona non baza bafie na biso bape bajaloux na bango te même pas chaque motu akakwela ye aza entreprise na ye isema opesa polesali aza enseignant donc oza na marédage chaque motu aoya na kwe na ye mais sauf kake non biso na bato totinda bango ntango obayelaka biso bamatin ntango député bafotie yo obimi député ata moto oyo afotaki yo te okomi d'office de député na ye alors biso na basusi basala oyo biso na posana oyo komi tuolobi awa mais nayebike inane wana nga na senga epe honorable Mboukou atonga ata état sécurité ok ayoki 1 minute. Voilà, je crois que... Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci. Bon, jusque-là, tous en a confiance, et j'espère que mikolo que mukuso qui a zotambola yemoko ako déraper. Nous biso tous en a responsabilité à accompagner bango et toujours accompagner bango surtout dans ma kanisi. To bengisi bango to pesi bango makanisi wana nde to kotala est-ce que na makanisi wana o to pesi bango soki basaleli yango samba soki basaleli yango te wana nde to kozwa décision donc c'est très important parfois to koki ko bengisi bango baye basoloni na biso non bakoya na bango kaka soki to pesi bango ba recommandation et que basaleli yango te dans ce moment là to koloba que ah non baboyi donc voilà un peu ce que je pourrais dire sinon Nazana esengo ya komona lukala lelo tozana deux députés mais bon ça n'a pas rien non ne vous en faites pas beaucoup, les problèmes merci beaucoup je dois clôturer non une minute chers honorables ntango ya yawo il faut que vos cabinets ezalaka na bato na minute oyo toyebi ke les deux députés bazala mama na perte ndenge excellence mark ake ministre c'est-à-dire tomona fufuke tokokomaka mais tomona neti na cabinet honorable Mboukou kama utoma ko bayo même ko réserver copie c'est parce que ata ko réponse yaka na muti c'est-à-dire bameka ko bongisa côté wana boye parce que en dehors de la recommandation de cotisation qui te moko c'est-à-dire quand le foot akampa za posa ba retomber wana boye il faut ba tout les osala il faut ba comme oleke bayamba kaka basongere bakenda kaka no abeti lisola mutu po abimisa quelque chose lelo les via lobby Marina Nzebo TV bo s'abonner bele babi ido photo songela ngo po ça bien lo so bolanda biso de partout bo s'abonner na Marina Nzebo TV bo aimer et ça biso bien
sakanda te epesa suwa te mais balobi kaka vérité. Donc ça veut dire qu'on a le droit de réponse, on a le droit de réponse. À contacter biso ba numéro na biso wana, a benga biso Marinon Ndembo TV, to lobela po tozana pour no lobela. La vérité en face. Merci.